Wabandoki wa mitema mabe ba comédien. Ba journaliste n'a pas épargné bino mais ba comédien théâtre non franchement. Tolinganita. Bozole la pululu lokwa likamususu. Mutu nyonso to bimisi ba archive na ye. Bokoka ki pe ko komela maman Olive Lembe moeto ya ezate parce que ndeko na biso pululu corne za na mort. Tokoki ko repousser yango te. Bino bolandi ba sac ya loso. Bolandi ba boîte à sardines. Eza penza ba larme de crocodile. C'est inconcevable. Vous pouvez expliquer nga nini, vous expliquer nga nanu vraiment. On va kende ko sala corps à pululu eza non na morgue. Bo bosane ke bando filmer bino. Non, bo sala ngo à mes conscience. Wa bandoki wa mitema mabe ba comédien. Ba journaliste n'a pas épargné bino mais ba comédien théâtre non franchement. Tolinganita. Je vous salue. Bondia, Jambo, bonjour, hello, naibité Soginini, donc la binonion surtout. Sur la salle vidéo, oyo premièrement, et ça on a remercié Nzambe, oya bolingo, oya sali en sorte que ngalabino tokota 2020, oya sali que Noël la biso les bien. Nabi ke belé ba yeba ke Rafil Ntumba outi Turquie outi soki Grèce Amsterdam Hollande voilà après Hollande Rafil Ntumba za soki wapi au Paris Bruxelles bon toutefois to tambola maman na engina meisan nazo tambola donc nazo tambola bamboka nyonso po na mesana o tambola déjà bongo so na sali vidéo oyo eza pona ko benda matoi na bandeko na biso ba comédien mboka na biso bolekisia bobike bo mitema mabe makambo yango ezalaka ki ono Rafil Ntumba na to kaneli etoko beta ye nde bandeko na nga Grèce balinge basala ngai sakada balinge ba panza ngai display nalobaka po na bonne cause nalobaka po na intérêt na biso bana Congo nalobaka kaka po na bolingo oyo tozo limwisa na mitema na biso eza kitoko te eza mabe makasi Nikolu Fulwabu mon fils to soleil no makamboyo to soleil pe makamboyo na Dido Penda Chris Angel Che to soleil no makamboyo Rossi Lupuki boyebi makambu na oloba biso nyonso to bosana teke corps ya ndeko la biso pululu eza na morgue ba feti ya nini tozo sala sentiment ya nini tozana ngo mais congolais to lingani te to mitema mabe webi congolais to lingani atamukiete Congolais peut être mitema mabe tolobaki o Kabila kende Kabila kei lelo comme Félix Tshisekedi amabe o fayulu lobito fayulu roya to senga lisunda nyaya kaka bino bozotonda lelo ebele na ndako maman Olive Lembe ka bino wana mutu bolingaki ete na pouvoir lelo maman Olive Lembe komi bien parce que tout le monde maman Olive Lembe tout le monde Kabila Joseph Oazaki, ex-président de la biso ya mboka, beaucoup de respect pour naïe. Nos Congolais ça penza hypocrite. Surtout bino ba comédien. Bozami tema mabe. Na moni ba vidéo na bino zo défilé zo maté zo kité zo défilé na réseaux sociaux comme pas possible. Bozo la pululu comme si so ba bibo kene nzela mona libulu bo kenaye. Bozo la pululu lokwa likamususu. Mutu nyonso to bimisi ba archive na ye. Mais lelo oyo kora pululu eza na morgue. C'est vrai, invitation à maman Olive Lembe. Ezala ki ya depuis kala. Bokoka ki pe ko komela maman Olive Lembe moeto ya ezate parce que ndeko na biso pululu corne eza na morgue. Tokoki ko repousser yango te. Bino bolandi ba sac ya loso. Bolandi ba boîte à sardines. Bo ba to nzala. Olie bo pe mata bongo bo vanda ta kimia te, bo ke plus loin.
bokie ko bina, bokie ko ningana, bokie ko sa ba fête kuna. Moi je suis désolé hein. Franchement naza dessus le comportement la bino. Non lo ba po bosala nga elo côté. Ah oui hein, non lo ba po bosanga lote bokena nga esika mon côté. Vous êtes trop méchant. C'est dégueulasse ça. Hein? Moi, je me mets à la place, il y a Pouloulou. Donc, ma larme, ce sont des larmes de crocodile. Et ça, c'est des larmes de crocodile. C'est inconcevable. Vous expliquer à Nini, vous expliquer à nous vraiment. On va dire que ça, l'accord à Pouloulou, et ça, non, on a morgue. Bon, vous savez que vous filmer bino. Non, vous savez, à mes consciences. Boami te mama be nada pede nada limbisanga pardon oza frère nanga oza ami nanga yo yebi to ke nolia ba Thompson musika na ba chele tente na ba kota mai to vanda rabiso de to lia to mela mais au décevoir nga oza parmi ba comédien oyoyo na talaki nzembo yembi pona hommage ya Pouloulou et toucha kinga vraiment pas tout nyonso na nomona na sa ba comédie na baki yo penza oleli Pouloulou mais au décevoir ngai kora Pouloulou eza na morgue na moni ozobino ozesa maman Olive nga so na koti 2020 eza pona moni yo en face et apona moni yo en live en annonce en chair boy yango na okota 2020 na koti yango na nko donc yo seki Pouloulou oya suki na 2019 donc o seki Pouloulou a suki na 2019 c'est que Pouloulou ye amona maman Olive te yango akufi toyeba makambo to bimisa munona biso totika ba sentiment wa bandoki wa mitema mabe ba comédien ba journaliste na ko épargner bino mais ba comédien théâtre non franchement tolingani ta bobo seni Pouloulou ana lia na bino avanda na bino alala na bino aseka na bino bo viva vie mobimba na Pouloulou ça allait vous coûter quoi? Il y a qu'on repoussé le programme na bino comme la maman Olive Lembe que na minute au maman moyen zate. Je suis désolé, je suis vraiment désolé là. Bon blessé ngai. Bon comédien jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bon qu'on soit conscience. Bon le ba musicien ba linganité ba musicien ba mabe mais bino boza plus pur que ba musicien. Boza plus pur que ba politicien. Boza plus pur. Bozo luka nini vie appréciée. O ezo intéressé bino makasi tango kenda kikuna. Ya kinini. Bino to luka maman Olive bi mama be alors. Parce que la femme ya batu, moi c'est batu à président Joseph Kabila, ex-président de biso ya Congo. Na moni mabe na été. So bino boebisa ke mama tokokoka koyate. So bino bolobeka ke mama biso tokokoka koyate. Maman yo moko yebi réalité Pouloulou azana mort. Ça allait changer quoi? Bobin Zambé, tozi occasion qu'on soit ça qui a l'osso. Moi bato en sala. Moi bon reporter zate moi bato en sala. Boza wana tout bonnement, bobo sani na bino, balam de crocodile yo so ndol avec sabato. Bokomi ko seka na bino bozo bi en plus, bozo bina. Non. En plus bozo bina. Bozo bina bobineli nini sentiment nini bosala ngoto bwande ko bina to bobine gêné bino atateke Pouloulou azate ana manque il va qu'il ça parmi biso ça vous a même pas gêné hein et gêné binoté congolais basala biso la matière nini poni ki mutema mabe a chasser mo donc on les met na bino déjà Pouloulou et après ba au monde bino na manque bozolela après ba mona bino na manque bozolela après ba mona bino na manque bozokata bozolela bolati ba banda noire bolati ba rage ya noir na misu bolati ba noir nzoto mobimba bozolela. Vous êtes très méchant. Vos amis tema mabe. Non. Na kokote la mutute. Boza vraiment mi tema. Bobimi na bakombia kuna bakateli bino ba demi parcelle na kingakati. Bakateli bino ba tongeli bino bandaku ba pesi bino. Vous êtes trop méchant. Boza bandoki, boza différent na bandoki te boza penza nde bandoki. Bino penza ko
bopumbwaka na butu mitema mabe ba comédien mitema mabe ba litoki siko pululu ye wana kei tungo bolia nani bosa makabloko bobosani ke liwe eza pona biso nyonso toza ba pèlerin na sa moyo yo biso tout okoleka biso tout okokende bobosani nga mama na meisa nenji nga ira fintuma na yeba ki un jour na okite mboko yo na kokite mokili oyo biso tout rendez-vous toza poussière tozonga poussière boleli pululu te boza mitema mabe sérieux naza vraiment dessus na comportement la bino ba comédien ba ntoki bino bolokaka bino moni bino na bakisi bozo simba nande bozo loka bokufa bolandana bokolandana po onyo soto ayebi pe ka bomi pululu liwa pululu ala maboko na bokolandana de méchants comme ça là vous êtes méchants comme ça là na ba figure na bino nyonso boke do bisa liboso maman Olive Lembe bilongi ma bé wa bilongi ataki ton côté c'était trop sale votre vidéo c'était trop moche et qui peut moche vidéo la bino trop sale dégueu n'importe quoi dans on ma libi na na poto na aboite nando la ba bêtise la bino là non mituna sokezani je suis trop vraiment quand ta vidéo on a kata kana bula katika tu wana